Salut, bonsoir à tous. Mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Ursil Botelwa TV. Bandeko na ngai, bonjour, bonsoir. Yango e dépendara mingi na air oyo okolanda émission na biso. Donc na air okolanda biso yondo koyeba okolanda biso okozwa bonjour, tope okozwa bongo bonsoir. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka Ursil Botelwa TV, mbote epai wapi oyo ezwami bino. Ba bonjour, bonsoir, boyebi déjà yango e dépendara na air oyo okolanda biso. Alors lelo toye ko expliquer bino liwa ya Zahara, lelo toye na triste nouvelle moko ya ba mission chrétien, moko ya ba mission gospel asili na kubungisa molimo na ye. Alors lelo tokolobela yango, lelo toye ba akufi na nini, abelaki nini, akufi na nini. Aza sud-africain o ayemba nzembo ya zule zo yembe zizabwentu zule zo yembe bo comprendre nga na za sud-africain te na yebi na ba parole wana penza te na zo yemba ndi na yo kaka zule zo yembe zizabwentu na matela bo ki onka bongo essentiel bo ki rythme wana nde eko rappeler bino oyo ayemba yango yeyo mama na biso Zahara. Alors asil na kubungisa molimo na ye, asil na kubungisa molimo na ye lelo na tongo, donc na mokolo ya lelo. Ba rumeur ebimi ebele pona liwa na ye, ba rumeur vraiment eza ebele. Alors lelo Ursil Botelwa TV aye liboso na bino pour ka expliquer bino clairement liwa ya Zahara akufi na nini, abelaki nini. Na yango bandeko na nga soki eza mbala no ya liboso, si c'est la première fois que vous visitez Ursil Botelwa TV, donc soki vraiment eza mbala na yo ya liboso otombe na Ursil Botelwa TV, awa tozala kaka na principe moko, principe na biso ezali abonnez-vous. Donc soki eza mbala no ya liboso otombe na Ursil Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso. Na linga mingi ba partage na bino yango na lobaka na bino vraiment ba ebo partager ba émission na nga, en tout cas na lova bino makasi po ba partage na bino yango nde esalaka ke mosala na biso emata. Yango to lingara beaucoup plus ba partage na bino, bo partager émission, partager na bandeko na yo, partager na ba groupe WhatsApp, partager na ba Facebook, partager na ba Messenger, partager émission oyo ekende musika. Partager yango pour que batu bayebi na nouvelle ote, bayeba triste nouvelle oyo tozanango, bayeba nouvelle oyo esili na kokomela biso moko ya ba mission gospel asili na kobungisa molimo na ye, donc atika kibiso lelo na tongo. Yangwana tolingi pour que information oye panzana, pour que information oye komela bandeko ebele, yo mutu o ojuta ya kokota pe ya koyoka information oyo, en tout cas partager yango na bandeko e osala malamu mingi. Soki peza limbala na yo ya liboso okoti na Ursil Botelwa TV, tango s'abonner, kobosa na te ko cliquer cloche ya notification. Pourquoi cloche ya notification? Parce que soki o cliquer cloche ya notification eko permettre yo mbala sima soki totie ba analyse na biso okomona yango esika nyonso oyo okozala. Donc soki video ekoti directement na Ursil Botelwa TV, partout oyo kozala okoyeba na kozwa notification, okoyeba directement émission totie okozala pe première ya kotala, ya ko commenter pe ya ko partager. Yango bomoni tolobaka na bino toujours tango s'abonner, kobosa na te ya ko cliquer cloche ya notification. Bande onanga lelo toye kosolola nanu liwa oyo eningisi mokili, liwa oyo eye briske, liwa oyo eye kaka boye. Alors abelaki to abelaki te. Zahara aza o ayembaka na ye, azaka na ye fi moko simple, kaka ndenge bomoni ye azalaka na ye bien. Alors azalaki célibataire, azalaki nanu na libala te. Bayaki kopesela ye dot bandeko bolanda explication nanga très bien, eza explication oyo tozwi ba rumeur oyo bimi pona liwa na ye. Alors tozwi mwa ba explication moko claire, yango bomoni to yepe liboso na bino koya kokabola na bino lisolo ya mawa oyo toye kokabola na bino. Car ande Ursil Botelwa lobaka na bino ngai nazalaka soki nazwi lisolo il faut na vérifier nanu après na ye nango liboso na bino.
comme aza musicien, comme aza musicien gospel, aza ayemba musique gospel, comme aza musicien o ayemba banzembo na ye pe eyemba marape partout. Alors yango toye pe liboso na bino koya kopesa bino to koya ko lancer pe message o ya mawa oyo tozwi to kabula yango elongo na bandeko nyonso. Ndeko na biso bapeselaki ye dot, ndeko na biso barimer ebimi akufi na poison, ndeko na biso bampoisonaki ye, ndeko na biso aliaki eloko ya mabe, batielaki ye biloko ya mabe na biloko. Alors mutu nini oyo atieli ye biloko ya mabe na biloko aza kaka ndeko na ye, balobi ndeko na ye propre nde atieli ye eloko ya mabe na biloko. Pourquoi atielaki eloko ya mabe na biloko? Po bayaki kopesela ndeko na ye oyo dot. Wana eza information oyo tozwi concernant liwa ya Zara. Concernant liwa ya Zara tozwi oyo bapesi biso comme information ke bapeselaki ye dot po azalaki nanu célibataire, azalaki na ye fiancé, azalaki na mobali na ye moko oyo abandaki kovivre na ye, azalaki nanu marié te. Eya kokoma na moma moko mobali adesidaki abala mwasi na ye, nde mobali na ye azwaki akangisaki babiloko kaka ndenge ezalaka, akangisaki babiloko na ye pour ke akende kobala mwasi na ye. Alors tango akomaki pour kabala mwasi na ye apesi pe dot na famille kaka ndenge ezalaka, famille pe basepeli bayaki penza kodote ye. Donc eloko etikalaki kaka basala religieux, basala babiloko wana nyonso. Dot déjà epesamaki na famille toyebi biso baafricain soki déjà famille balie mbongo ya dot yango nde ezalaka nde important. Donc civil nini mpona biso mpenza baafricain ezalaka important mpenza te, malgré eza nango mpe important na makambo mosusu ndeti na état civil eza important, l'état yeba bino lelo soki likambo yebi ke naza protégé na l'état koprotégé ngai soki likambo yebi ke bako protéger yo na l'état. Alors epai ya baafricain nde toza boye mingi eloko kontaka eza ke mbongo ya dot, il faut bapesela yo dot. Na mindele bakipaka dot te, mundele soki mutu akomi na ye bamoyi okomi no déjà deal te okoki kozwa kaka ozwi kaka mobali na yo oyo opresente na famille olingo kesala vie na yo ozwi mobali na yo oye bosali vie na bino. Mais na biso baafricain esengeli kopesa dot, esengelaka topesa dot. Dot eza symbole ya malamu oyo baafricain bapesaka. Alors ye pe bapeselaki dot na ye, famille eliaki mbongo, basud africain mpona obala bango ezalaka vraiment motuya. Biso kala tobanda okasa biso nde bakongolais nde mpona kobala bango ezalaka pasi bakongolais, mais na yesa bino basud africain mpona kobala bango ezalaka bangombe. Boyebi prix ya ngombe moko eza combien? Eya na bafamille mosusu basengaka ba 8 ngombe ba 10 ngombe, donc eza kaka bongo, donc eza pasi, eza vraiment pasi. Eza triste réalité, eza vraiment triste réalité komona ndeko ya mwasi azala batiela ye eloko ya mabe, azala poisonné kaka na famille na ye. Alors eza vraiment nouvelle moko ya mabe, eza vraiment triste nouvelle. Yango bandeko na nga il faut osalaka attention na bafamille na biso. Tobotamaka bafamille moko me mutu na mutu azalaka na motema na ye. Eya na ndeko mosusu akangeli okanda na famille kaka mpo bima kitoko koleka ye. Eya na ndeko mosusu akangeli okanda na famille oyebaka te kaka mpo yo ozwaka koleka ye. Eya na bandeko mosusu bakangeli okanda mpo yo oza lokolo kilo, yo oza lokolo pete, ye aza lokolo kilo. Eza babiloko ezalaka mingi, elekaka mingi na bafamille. Alors ndeko na biso bayaki kopesela ye dot, badotaki ye, bafamille elie mbongo, bapapa bandeko balie bantaba kwa basud africain ezalaka feti munene soki baye kodote sud africain ezalaka vraiment feti munene. Alors ndeko na biso atiki biso pona kaka bayaki kodote ye, pona kaka bayaki kodote nde esali jaloux, ba jalousie bakoti baluki baboma ndeko na biso mwasi kitoko oyo abeniraka biso vraiment la banzembo na ye ya kitoko makasi na inspiration na ye ya bien. Banzembo na ye vraiment ezaka banzembo moko oyo etoucha batu ebelier, etoucha ba millions de personnes, donc etoucha vraiment mitema ya batu ebele.
Abotama le 9 novembre 1988 et akufi le 11 décembre 2023. Donc, akufaki le 11 décembre, abotama bongo le 9 novembre 1988. Donc, azalaki mwana ya 88. Que son âme repose en paix, banderonanga, il faut kozala nabokebi. Sango oyo epesi pasi na monde da musique, sango oyo vraiment epesi pasi makasi na monde ya musique. Ayembaka bien miziki na ye ekonseya bato ebele, miziki na ye ebongisa bato ebele, miziki na ye elendisa bato ebele na inspiration na ye ya bien, asala ba featuring na bato ebele, aza na inspiration moko ya kitoko makasi, bato ebele vraiment balingaka ye. Soko koti na YouTube na ye okomona ke miziki na ye esala ba million de vies po ayembaka bien. Zara aza reconnu partout, donc azalaki reconnu partout, azalaki musicien oyo ayebanaki vraiment ba place ebele. Azalaki musicien oyo azalaki na style na ye moko, style de vie na ye moko, azalaki na ba style na azalaki un peu stylé, bandenge moko ya ye moko, bandenge o vraiment ye moko abanda kolingela. Donc azalaki vraiment na bandenge moko particulière ya ye moko. Mais lelo asi na kubungisa mulimu na ye atiki biso, que son âme repose en paix. Yango wana Irsil Botelo TV ayaki vraiment liboso na bino po na kobetela bino histoire, po na ko rencontrer histoire o lolenge ndenge nini ndeko na biso ya mwasi asili na kukufa. Donc tozwaki mwa information depuis akufaki, c'était le 11 décembre oye atika kibiso. Alors to bandaye koluka tozo information ya sûr, tozo information ya bien oyo eko tokoyeba nini tokoya kobetela bino liboso na bino. Alors, to se retrouvaki na information oyo, to se retrouver na likambo oyo, to se retrouver na vérité oyo, yango to liboso na bino poto ya partager elongo na bandeko nyonso. Alors, conseil na biso ezali kaka bandeko nanga tozala na mwa bokebi balobi, il faut kozala vraiment na mwa bokebi mikola lelo bato ba okufa mingi na ba poison. Kala to yebaki ba Sud-Africain ba bomaka na ba poison te, ba Sud-Africain vraiment bango ba bomaka nde na masasi, donc bango bayaka nde kaka babeti yo po balongoli na bango yo kei. Bango batilo penelo kama beo melo kufa bwepa na bango babiloko wana ezalaki te. Mais toyebi te commande ko oyo baye kotiela elo kama be pour que akende na ye. Donc eza vraiment triste nouvelle. Na yango ndeko nanga conseil na biso ezali kaka ke mukili eza déjà mabe, tango zo tambola yeba banani ozo tambola na bango lelo mutu na mutakoma opesa confiance epa na ye moko. Donc même lilingi na wapa mangate lilingi nanga na pesa yango confiance te. Ndebo mona nga bwe ate lilingi nanga moko ezolanda nga mais na opesa yango confiance te. Bandeko nanga na vie kopesa confiance na batu 100% te. Yeba na nozo pesa ozana ye, yeba na nozo tambola na car na vie de abotomona mama kutu o aboti yo mais akoti kindoki a bloqué na yo. Papa kutu o aboti yo mais akoti kindoki a bloqué na yo po progresser te na vie. To mona ngo bandeko to bota mana bango bota mina ndeko no des pères et des mères. Mais ce qui diable ka akoti motema mabe koti nango azana ye na capacité, donc azana ye capable ya kusala mabe. Ndeko o babomiye, ndeko oyo batilaki eloka mabe na ndeko na ye selo information o tozwi yango to memeli bino liboso na bino. Donc information o na memeli bino liboso na bino eza information o nga na zwi yango na ye ko partager yango elongo na bino. Alors kaka na ndenga bien balobaka to lela na baye bazolela, to sepela na baye bazo sepela, to fete na baye bazo fete, mais mingi ezalaka to lela na baye bazolela. Yango nde ezalaka vraiment important makasi. Bako pesa invitation à fête ko ke na opete mais na matanga ba pesa invitation te ezalaka ke to kenda poto ke kabola mawa na batu nyonso. Alors histoire ya ndeko oyo ete ya yonanga ototikali, histoire na ye en tout cas epesa biso makasi, histoire na ye en tout cas ete ya biso mingi to eba na ko renforcer le sous sécurité esika ozali. Lelo koma na milia bato ko telema te ko telemi otiki mai, o telemi okei, o ebite nanya o loka mabe.
bakoma koboma batuka te pona bozwi bakoma boma batuka te o pona soki yo ozwa soki ndenge nini me na mwa lelo tomona baboma batu mingi kaka pona motema mabe mutuka aza na ye motema mabe wana mbongo te wana eloko to bonga na vi te me kaka po ye aza motema mabe alingi kaka longolo na mokili aelimine yo ozala te donc présence na yo wana kaka etie mal à l'aise alingi kaka aelimine yo en tout cas eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa nzamba lola a consoler famille o babungisi mwasi munene mwasi mukolo babungisi mutu vraiment na kati ya famille donc nzamba lola a consoler kaka bandeko na ye nzamba lola a consoler mobali o ya pesa kimbongo na ya dot po abala mwasi na ye en tout cas nzamba lola a consoler bango po atato ye ata tolobi ata tosiliki ata matata ekoti na famille mendeko oyo akolamuka te ata makambo ye ebele mendeko oyo akolamuka te esi azongisi molimo na ye epai ya nkolo alors nzambe azala elongo na famille na ye nzambe vraiment apesa makasi na bandeko na ye et surtout mingi na mobali na ye oyo azalaki vraiment nyonso mpo na ye alors merci beaucoup na bandeko bolandaka Ursule Botelwa TV merci na bino epai nyonso oyo ezwami bino kaka na nde na mesana koyebisa bino bandeko nanga yo okoti na Ursule Botelwa TV mbala liboso meka ko partager ba émission na biso partager ba émission na biso partager na famille partager na bandeko partager esika nyonso o ozali nzamba lola akopambola yo wana pesi merci na bandeko o basoutenaka musala nanga ekende liboso boza ebele o bosoutenaka musala nanga ekende liboso vraiment na opesa bino kaka merci nzambe ye moko ayebi nini akofuta bino ponga naza nanga muta mukili naza na o ya kofuta bino te me na musala o bosalaka mpona kosoutenir musala na ngai boza ebele o bopartageaka tozomona banombre partage tozomona banombre partage tozomona bato bazopartage vraiment nzamba lola apambola bino tika nzambe afongolela bino makambu ya minene na bavi na bino alors bandeko na nga lelo eza bongo le 12 décembre lelo eza vraiment le 12 décembre totikali na mikolo mukie potokota 2024 alors renforcer sécurité liboso ya vie na yo renforcer sécurité liboso ya vie ya bana na yo oko renforcer sécurité koma ba renforcer la sécurité na losambo donc renforcer vraiment sécurité na losambo pour que bato o balobaki yo kokota 2024 te ba mona yo vraiment okoti 2024 en forme merci beaucoup abonnez-vous commentez likez partagez nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tout ça na ba j'aime te, tia j'aime na émission, tia j'aime, ça la partage na bande konayo, ça la partage na batumsus o ba yebi nouvelle o te, ba yeba nouvelle o bisous, bye.